Na tous les présidents Denis c'est boy. Mais yo là détenu na cardinal na bongo ndenge mo ndenge ni. Yo za cardinal wa. OK. Lobi to tele meki ba catholique. Akoma ya batu ya mokili abani na fali. Fali abengani. Fallait bien gagner. Je te dis la vérité, fallait abani na vérité. Est-ce que Matozoka fallait bloquer qui non, ko bloquer. Non, ko bloquer. Alinga ki koya na kati, akoya na kati ya répétition. Pourquoi que na répétition de Ningonde? Jamais Denis Lessego que n'est pas héritier. Ça ne se fait pas. Mais prophète. Encore qu'il n'est pas fallu. Tikana loba, papa. Parce qu'en plus de canal spirituel, ça c'est blaguer avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Batia comme Sabina Lisoko ya kobate. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake. Et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba lekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Et puis, et comment il y a un chauffeur, il y a un makembese, Datawana, Azwaki Ankoro. Encore, ok. Abakisi, Kitamata. Akamati, Moku à la paix. Akamati, Mokongo Yakoba. Asangisi Yango. Tanga zo beta, masasine kiki, maman la kisi ses crayons. Tala Mukana le pango Zaria. Quand il banquait les Zaria. Il y a ça qui est normal. Libolongo. Danse à Libolo. Ba changer, ba uti kamba ba changer. Ba uti kamba ba changer. Kamba ba uti kuna ba changer. Ba changer te. Danse à Libolongo yo ka kombo. Soko longo koma ekomisa komo so so. Église ya Mama Olangi, église ya prophétie. Église batu ba monaka. Oyo batalaka. Kuma ba frère na sœur. Bazana bino. Mobali alati esprit ya otobengi yango ya criminel. OK. Alinga ba mwasi na ndenge nini ata prophète moko to prophétesse moko asakola kite. Okosaka batu na ba prophétie na bino kaka mama ndoki, tata ndoki, mama ndoki, papa ndoki bokabona. Mais ndoki ya munene Diago. OK. Avanda ki wana osweta mino na libele te. Banaki, bana ya poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda. Yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mobangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali
bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Prophète Emmanuel Do dit ça. C'est un bon prophète de l'Éternel. Et puis, il y a sabato bolingo. Ce qui va faire qui bango bolingo na manda et pas ma langue, la profondeur. Dengue prophète Emmanuel Dodi, o asili bendele ya Congo, azoko pesa yango, mbele mabe kota kiti. Oh mana mondi masai 10 jours akufi na ye. Ba escroquerie. Bana yebi mama mo akufa na ma campagne. Ba sasa bango o carême ya 100 jours. Mama na kosi 15e jour akufi. Mama change le moralia kade. Makasi. Ba tala mbanga ndenge vimba. Toka ba yuma te. Il faut fungola miso na bino. Oui, liwa ezo kota bazo bomba bino. Oui, ba bomba bino ya kotala bo. Maladi nyonso za nango zwaji yo mela ekobikisa ko kendo hôpital. Mama bazo bomba yo. Mais ji ekobikisa moto te. Biloko ya pamba pamba wana bazo kosa bazo travailler. Ma ya kokoti yo to te kango na église soki $50 atoza na sida nyonso ekolongwa. Mama relation na ma ya kokoti na sida ezani. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à vous. Bateau là qui a donc malambo qui me dit. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup bana Congo, bana poto, bande Bolanda biso mokili mobimba. En tout cas, lelo na lamuki na pasi makasi na makambo oyo ezoleka leo na mboka na biso. Mboka na biso ekomika mboka olali olamuki ba problème sur problème. Problème sur problème. Dossier munene oyo ndeko na biso Diego Bakeko zoye na kati ya église. Bapesi confiance tant que fidèle ya maman Olangi. Aya kosala epa ya mama Yvonne. Bino moko bomoni makambo ebotami akende ko boma mutu o basali na ye 5 ans. En tout cas lelo to solana prophète Ngefa. Kinshasa mboka na biso ingratitude. Namoni kisi njo bazo intimider nga vraiment ken pia na mutakola na baka militaire boy. O kofi azo lukayo. Là ça ko zoyo vraiment ko beto kisi njo nga na kola na ka militaire. Lukaka mutako pesa ba message ya bongo ke kofi azo luka. Ngabe na kola na ka militaire.
Kofi ake nkamba makambo Kofi lobaki kuna biso pe to sali to analyse na ye ko bwaka nyoso donc toloba na émission te na sali na prophète ngefa émission eleki yo ye ko intimider nga ke Kofi azoluka yo place akozwa yo kobeta yo nga akola na ka militaire na banga likofi te na banga pe kasho ya mutu te toko sola pe masolo ya pasteur Denis Lesi o basangana na prophète ngefa batelemela ba pasteur mususu ndenge baza kolata bateni ya ba sango ya catholique lelo tomoni pasteur Denis Lesi oyo atelemela ki ba pasteur o ba olata bateni ya basango yemoko lelo pasteur Denis Lesi pe atombe na même libulu toko bana dossier ki sinjoga oyo batindi soki pe asali makambo na sentiment na ya koloba Kofi azolukanga nga mutabangisa nga za na ete na mboko Kongo na bangaka nzambe na bangaka na ba politicien à part wana na bangaka na nga ba intimidation papa mbate prophète ngefa bonjour ndeko Ken Piana nzambe pambola yo olobela ko malamu Kongo zaka bolali na tongo likamusu ba problème ndeta ba problème na mboka ba problème je n'arrive pas à comprendre est-ce que baïbi qui article 23 na 26 liberté d'expression ezali non opinion baïbi yango voilà hein comment bino bango même bato na dictature o ezangi tina to sambela poto ba émission tata na tiki émission maboko na yo yanga bita kos na yuda pesa biso mayele bonya sagesse science intelligence to lo boyote pa na yo natiki pe Ken Piana maboko na yo kolo bazolukisa ye asali eloko te aweleli musala na ye soda kufaka na lisasi na masasi na nzoto na ye kolo kwa makako akufaka na mbuma na monoko na ye batela ye na Somme 127 verset 2 eloko moko sala makata na ngote to tiki na est na maboko na yo banguna yonso babima libanda batika mboka na biso yozo monaka passe bazoboma biso ko bantapa to tiki ba diaspora na maboko na yo bangone balesa ka biso basunga ka biso babokola kabiso kolo coronavirus mosika ba maladie mosika ba mort subite mosika tika etema wanaweza na kati no banjino babatela bango basunga bango banana biso bosukusa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen prophète ngefa bandeko bazolanda biso ebele musala na biso ekomi na batu ya kolekaka tv mpona kosala batu ba intimidation na yambaki yo tosolaki masola Kofi olobaki kaka ba vérité ya makambo ezoleka na nkamba oexplikaki ba vérité ya église kimbangiste ndenge eza divisé en 3 parties Kofi Olomide ya kotambola na 3 parties na nyonso kota lelo tomoni Kofi Olomide atindiki Sinjora asala droit de réponse mais babatami na sima nanga bazokoka kotanga kombo na yo directement te prophète Ngefa obangisaka Kofi Olomide boye makasi boye ndenge ngala mutu na nzambe Biblia ebisi biso nano vérité Amos 3:3 batoni bale bakotambola te so bayokani te bakabwana nga naza côté wana te naza nde côté ya bonzambe alors mutu ya nzambe un vrai prophète abundelaka mboka na ye tomonaki Moïse abundelaki bandeko na ye Josué a continué à kati ya Kana. Un mosali ya nzambe dans la partie prité. Il va dire la vérité le la Jean 14 verset 6 je suis le chemin, la vie et la vérité. Ce que moi j'ai dit seulement la vérité bon solo. Hein? Et ça il montre pour ça que na kamba ya Kofi Olomide te. Mais ba politicien so ba kende connaître que la bonga maka. Hein? Ba bonga maka te. Alors to lobinga na yo c'est que to koloba to la kisabato ete est-ce que l'on connaît les bombes à Kamba? Est-ce qu'il y a un refuge à Batoumabe? Ou bien Batoumakende Kobongwama, Pona Abassa et Lanzambe, Babongwa Libela. Mais tout le monde, on y a sur Bakende Kamba. Est-ce que les politiciens, est-ce que les bananes, Tango Bazongaka, Bachanjaka, Té, Bachanjaka, comme côté. Tout ça, l'analyse n'a pas et si, mais Koyoka était Ngai Monalandi, Ngai Banapoto, Ngai Moko, Nalandi Audio Oyo. Il y a menace contre Ken Piana. Mais je ne sais pas. Et là, Ken Piana a lobby à ma baie, n'a évité. N'a pas évité Sabino Bato, Bozo Tindaka, pour ne pas attaquer Ken Piana. Bazo Bomba ko toucher Ngai. Ngai so ko toucher Ngai, ko moto, ko musiki. Parce que Nzambe n'a pas sa diarrhée. Pe apesa sa kapenda bozo mona hémorroïde ba ko kata ngone na mbeli. Ko sakana ngote, ba benga mosomba. Ba ko kata on tala mosomba munene ko regretter. Yango moni Ngai ba bujaka te. Parce que na ibonga na soso bundela Nzambe. Yo zo bundela moto songo la musique. Mais biso zo bundela la République démocratique du Congo. Il est la différence. Alors koyoka ba menace ndengo wana Kofi a robeta ye. Siko Kofi beta ka bato.
abeta kaka bato mboko na justice te abeta kaka kobeta alors ngai na regretter ekozala pe kisinjo kaka osala ba sentiment na ye alakisa peut-être kofi ke yalinga kofi makasi te ya kolinga kofi koleka nzambe te tika ete nzambe yalinga kofi koleka ye parce que lisungi ya moto ezali kaka pamba lelo soki kofi basambisa bakata kingo bazali pete kapete bakata kingo pe kisinjo na koya lelo bio te botika ye ekoti awa ebimi awa ngana kufana place na ye le seul moto asaki ezali Jésus ezali mbebe batel acte to condamné yango soki likamba koloba toloba parce que ba congolais mais ndenge na kiba audio yo atineli yo ngana yoki yango vraiment bana poto na regretter soki poto ngo raté est-ce que poto li bosoba kende yango ezali mama mais monsa na nzambe kota la boepeza ingratitude kisinjo ka choza na problème munene na bobo londela ngai kaka nde na sali effort ya koboma vraiment moto comment biso ba congolais tozo tambola sa manière reconnaissance ezozala te entre biso na biso ba congolais papa oyo ebebisaka moto ezako toliaka te eutaka na motema parce que ngai nalandi yo moko ndenge oyo tobengi Bubulu Yondela boss Bubulu Yondela ndenge osali intervention okitaki même à genoux mpona kobondela tika Chris Njoro il faut dire la vérité na vie papa omoni kani piana azali nzambe te azali pe to pasteur to nini te Romain toi disons moto nyonso personne juste devant Dieu mais il faut bata reconnaissance wana mais koyoka penda be kofi betaye bukaye tout cela bino beta buka na regretter mingi parce que omoni soko pesi pa ngefa lo sako lobi nyoka ta longoli poso akobongwa matin kotika ka nyoka parce que kolobela yo na ndenge bondela ki Bubulu Yondela boss Bubulu Yondela oto bengi mbisi moko soki okati na mbandaka boye akatanaka mbedite mokpolo komone mokpolo Bubulu Yondela mokpolo Équateur mokpolo oka soko okati boye azokate mais Bubulu Yondela okaki yo pe alongoli ayokaki alongoli plainte mais dans na kamwe ndeko na biso wana mwasi parce que aboya babenga yalo bakaza ndeko viete papa eloko na nzambe aboya yango nzambe azoboya ye azana fumangani azana njobi te soki azalaki na njobi nakobe mobali mais azali na fumangani azali mwasi mais abota il faut totia biloko papa ngana moto na nzambe nakota biloko wana te moi je connais azali mwasi elle n'est pas mobile ozomona alors na eloko ndenge wana akoki kosala yango te ezali malamu te omona internet ematisaka mpe ekitisaka alors il faut faire beaucoup d'attention et puis les faux témoignages oyo ozopesa ezali malamu te nous condamnons ça avec efficacité moto na moto asala mosala na ye ye aza porte-parole ya kofi oui nous refuse porte-parole na ye to héritier to kofi toboyi te mais yo ozosala mosala na yo lokola journaliste ok alors prophète Ngefa tomoni bomatisi Denis Lesi ba fonction parce que tomoni pena Denis Lesi a comme na teni pena ya ba cardinal au santé pena prophète de la nation pasteur Denis Lesi a comme na teni oh bino sérieusement bo sangana ka bozo telemela ba pasteur ba kola ta teni wana te mais na kamera Denis Lesi bomatisi grade mbala moko tenia ba sango na nzoto esali onde nini Ken Piana eloko ezobomisa nde vérité leki on a la vérité le quoi physique quoi internet mais roi na biso n'est pas éclairé bato non et là on a bomisa on a la vérité mais na personne conseil ko changer te non ko changer te soki ngefa ça ma betanga soki na nzela zongi sanga na nzela wana to kotambola omoni Ken Piana tuninga motuna moko très capital ndeko na biso batika kosaka na nzambe Webi Galate 6 et biso na 7 on ne se moque pas avec Dieu c'est que l'homme a semé il moissonnera na tuni le président Denis Lesi na tuni président Denis Lesi boye mais lobi biso telemelaki Dodo Kamba to telemelaki Kakenza na bateni oyo c'est tout Dodo Kamba sambwaki pour na teni oyo mais yo la teni na cardinal na bongo ndenge moko ndenge ni yo za cardinal wa lobi to telemelaki ba catholique to fini ba catholique na protestant lelo oyo to zongeli yango
ezali Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance. Oyebi bilamba Denis le Salati na mon évêque Kendi na confession aux habitudes sur ba évêque mais ngai na yandre de grâce na lunette ko lata yango te parce que ezali ancien sacerdoce lévitique o échangeamaki na sacerdoce royal surtout quand tu connais Nzambe na 4 Exode verset 29 verset 9 lobiete bana na Lewi na papa na bango Aaron bango balataki bilamba ya bonganga pona kotumba mbeka pe kokulisa bato na mosala ya Nzambe na tango ya Aaron Moïse azalaki prophète. Alors tango tozongi siko na ancien sacerdoce Hébreux 7 verset 12 car la sacerdoce qui était dans l'Ancien Testament a été changée. Donc, la Bible va changer automatiquement. Tolongwe na sacerdoce lévitique, tozongi na sacerdoce royal, na sacerdoce lévitique. Pour que ken piana, on a tout le masumu na yo et pas na Nzambe, on comme même ou bien ngombe, bakata makina na ye, bakata yango. Badia misuni nangana akobondele yango nambongo masume kosila mais tango na sacerdoce royal Yesu yo mwa kufine kuluse amoni pasi babeti ya kufine kuluse pona masumu na biso tozai susu na makambo ya mamakila po badi bisa masumu te tozongi na sacerdoce ni royal bilamba wana ezali bilamba ya Ancien Testament ya Aaron. On ne parle pas de Moïse parce que le grand sacrificateur c'est Aaron dans l'Ancien Testament. Mais tango Yesu wa yei kina kolata bilamba na ezalite et sili kokoya boko kamo ete to telemelaki kakenza. To telemelaki ba mupe. To telemelaki ba protestant. Ko kamo deni ko lugamba wa so. Mosa na Nzambe zelana la photo o epesi moi polémique. Ba bilamba pasteur Denis le Salati mais to remarquer alongoli alliance. Namoni alliance Longwe bon bilamba ya ba cardinal mais ekende yo tozana évêque ekende esika moko na NRC ye palati bilamba ya ba oyo ba évêque ba cardinal bazana pembe na pape mais oyo za confusion totale ça c'est confusion oyo komi ko sakana na Nzambe oyo ko sakana Nzambe oyo ko sakana Nzambe puis na kati nango escroquerie spirituelle côté ta balata tenyo pona nini oui, tu n'as pas l'attaqué. Tango, gouverneur et à ville, bah, évitaki, ayaki, ou anande balati, pour ma banque ça, gouverneur, moi la remata. Moi, bah, moi, l'écolo la remata. Mais moi, ça, avait côté là, bah, mondo pasteur Denis le Salati, nango ya babez. Échanger, monde échanger. Na ba musicien belé na babez, auti ko sala. Mbala mo pasteur Denis le si la télévision tenir tandis que batu baremaka ki kondima Denis c'est ça là qui moi kokita. Oyebi balukaka mbongo marque wana te mais je connais le monsieur azali chef religieux. Na yebi est saint président évêque président na NRC ça na yebi yango parce que ngape na kati wana comme évêque mais bon moi ngana ba sultana escroquerie wote. O sultana ba yuda ba ça escroquerie. Ça c'est l'escroquerie spirituelle parce que mais hébreu aibisi biso na mokanda na 7 pe azongi si biso na 4 na 12 la sacerdoce a été changée. Les lettres comme la sacerdoce perpétuée, c'est Jésus qui est le plus grand sacerdoce. Mais tu as dit que tant que gouverneur Ngobila est, bah invité, pas gouverneur Ababang sans gouverneur, pas Simba Babenda est, ne balatina ba ikende bo bazo sakana Nzambe ba sakana kana yete. C'est que bilamba balataki za bilamba escroquerie. Ba bilamba ya bango ya escroquerie parce que ngai nazali ngaza évêque. Na na kata confession wana, na kokolata ba sultani wana te. Et c'est l'ancien sacerdoce royal, lévitique. Oh, il y a déjà Bible, l'ongoli yango. Mais n'a pas yango pour l'année. Parce qu'on a la tiboye. Et puis, monsieur, il y a un verset biblique. Bah, combien yango? Na Matthieu 23, verset 5. Bah, kolata bilamba ya barobe milai. Bah, vanda liboso na bato. Pene ba place ya liboso po ba benga bango rabbi ote Nzambe azana bango or ke Nzambe azana yango te. Matthieu 23 totanga mokana na Nzambe boyoka parce que na yebi émission na yo etambolaka tozo sauver bana na Nzambe na sepela po yo bibisa pe na Bible otanga Bible mais il faut Bible ba pasteur belé ba bosana ba verset
sauf pasteur Emmanuel, prophète Emmanuel Dodi. Nde avandi na mukanda na prophète Nzambe. Emmanuel Dodi. On a grand prophète. Ya makasi na mboka oyo. On a limité pena na 6e mairie. Atie bango tout monde, atie bango tout mondumbo, ba mondumbo. Bazate apare. O batikali 0. Prophète Emmanuel Dodi vraiment bambote. On a prophète ya solo Emmanuel Dodi. Voilà. Ye pena ina liloba Nzambe ya solo et puis azo bimisa azo loba liloba avec un verset biblique par le Saint-Esprit. Matthieu 23. Totangi na mokanda na 5. Tolandi dans le verset 3. Donc faites donc observer tout ce qu'ils disent. Bon, mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent, ils ne le font pas. Voilà. Ils font toute action pour être vus aux hommes. C'est la parole du Seigneur. Alors, et ainsi, ils portent de longues robes avec des vêtements éclairants. Parce que les gens disent que Dieu est là, Dieu n'est plus là. Oyoki yango et Dieu l'a rejeté. Oyoki yango Matthieu 23 verset 3 à 6. Yango monate batali ngobila gouverneur ale balatisi bilamba wana ndenge basalaki na gouverneur oyo akende mosala mubanda na kata ba Congo balataka bilamba wana kaka donc ezali ekiri moko ezosala makambo moko pona ko yoki Nzambe soni. Nous sommes là monsieur pour défendre la parole de Dieu. On a vu que makambo est créé pena confusion makasi total même il n'a pas commentaire. Oui. Parce que tenir de les salati et puis si pena bana poto belé ba non na église de réveil ko lata ya awa ba commune eh Seigneur pitié pour mon pays le monde dans l'église vous comprenez oui ah ba comme pasteur ya pétage donc on sentait pena que donner les salati tenir pasango on sentait pena bandimi pena ba betami libaku ba bino ezalakate c'est que bo envia ka pe ba bilamba basango te banviaka bilamba basango te parce que celui qui connaît la Bible c'est notre constitution. On doit respecter la constitution spirituelle. Alors ce qu'on dit moto azongi côté wana basango batika na les sacerdoces lévitiques c'est leur problème na bango mais tant on dit ba l'écriture et le Bible est na verset 12 ba changer yango il faut que les soukunate nyonso balataka bonini pona nini ko influencer bato batala ke Nzambe or que Apocalypse 3 verset 15 Nzambe asanda bango ngai na otanga ba commentaire ya photo ye moko pasteur Denis Lesi a publié tangela biso awa pasteur wapi awa commentaire mais je me rappelle à l'époque l'église de réveil critiquait l'église catholique pona bateni na bilamba na bango soi-disant ezakisi magie lelo vous faites tous comme les catholiques sans même avoir la honte vous repentir avoir menti et les gens de l'église catholique et c'est honteux et mais lelo église de réveil bakoma ba mai Coutinho Sony Kafuta etc doit se repentir. Merci. Na sepeli pas comme bon vraiment ah exact. Il faut qu'on t'a biloko wana te. On va prophète Emmanuel Dodi ah il faut dire la vérité. Natango tozana ngo, tozana prophète Emmanuel Dodi, tozana prophète John Ngefa. Oh ba telemi. Tu vas comment comprendre pena ba faux pasteur na ba vrai pasteur. Mais Luc 12 étoiles le bien bimisi bango polele. Et puis Matthieu 7 verset 16 le bini. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Est-ce que Nzambe a maudit pasteur Denis Lesi cette fois-ci? C'est comme si tout le monde est vraiment pasteur Denis Lesi à l'équipe pena na kobanga Nzambe pena et continue makasi akoki kosala biloko te parce que ye azalaki promoteur ya kotelema bilamba basango na bilamba oyo bangalasi bazalaki kolata na bilamba oyo bilamba oyo tato église de vani kake dans la oui azaki na raison parce que dans l'église de réforme mais les autres mazongi na yango ndeko ezaki ko sala été akoyi penda na kati na manjange na libongo oyo kana na Nzambe ezoyi bisabiso na mukana na Philippiens chapitre 6 verset 5 c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur les fils de la rébellion et puis nan ndeko nanga ekende la terre ko la cardinal donc dernier salati bilamba ko la cardinal o mozola te ko ba évêque au balata yango bilamba ko kitsango mais ça quoi ça pour faire quoi
nazo comprendre tokosala nini tobwaka biblia ou bien conseil nini bopesa ndeko na bino dene parce aza ndeko na bino conseil tokopesa ete ezali envie eloko baluka banvie nalobi balataki yango mpona nini deux coups basalaki na bakongo boye kaka groupe wana bango bakendeki na bilamba wana deux coups amisali bango plus de 60 à 80 000 ke nzambe ayebisi yoke okozonga gouverneur deux coups azwa te bazongi yango epa ngobila eloko babengai gouverneur ngobila nayebi te tala gouverneur ngobila aye na veste te mais aye na chemise donc azo minimiser bango ozomona ke mais or que gouverneur ngobila jamais akoye pas évêque catholique ou bien na catholique aye à gouverneur ville avec chemise donc humiliation après assemble ce qu'on a là dit, mais devant le tenue de la ville, monsieur. Je te respecte parce que on a la tenue de la ville. Un journaliste élégant qui ose respecter mon salaire. Mais pas mouton, on appelle ça valeur. Il faut la costume. Il faut la costume. Il y a un moment où le gouverneur Ngobila a dit chemise et pas bazota la bango habita la bango. Ah, dans la comprendre le gouverneur de la ville a la simple. À la simple. Il n'y a pas les considérations parce que gouverneur quand pas musulman, il ne peut pas entrer dans l'église protestante devant président Bokundo, il y a évêque catholique protestant, quand devant cardinal et marque il faut tenir la ville pour ailleurs pas na mission la chemise pour nini et on dit cara hiver en peleda. Voilà. OK, alors tu vas continuer quand la émission na biso to ta mona awa guerre makasi entre pasteur Denis et pasteur Mutombo. Les lots quand même te monnaie réconciliation, bazotambo la place moko et ça les moi bien. Bon, ngai nécessairement na loba kiboy. Guerre Mutombo na Sony et bima kiboy pour la donner c'est moko quand émission na yo. Tango ba humilier pour la imposer mbi et maboko. OK. Donc yote. Aux un niveau na bisoté. OK. Na la de dire ça bien respecte qui mikolo na ngai mais na frappaki. OK. Mais mon Nzambe abengi prophète ou abengi ancien à Timothée le bifo aux tempérance douceur et puis présence d'esprit. Nas comprendre parce que na moni bilili bazaki wapi na hôtel du fleuve ou comment je ne sais pas. Na moi zamba moko boye na mona ki ba émission ngo. Il faut qu'on l'accepte pas tout batala mais bazo embrouiller le peuple Nzambe. Ça c'est l'embrouillement. Voilà. Est-ce que Denis ça que pardon parce que Hébreux 7 verset 7 le lobby l'inférieur est béni par le supérieur. Il faut assenga pardon, assenga pardon place nini. Nyoso ya quand il fallait assenga nous pardon liboso. Il faut assenga pardon. Mais bango yo tozota la bilili. C'est comme ça que Kabila Denis c'est terrain te. Yango yo tala. Est-ce que ndenge boyebaki ko finga makamonyos parce que likambo yo salema. Bazo incliner nyoso. Ezali mawa pe passe parce que ça dit quoi? Basa na Nzambe bakoti na musala na Nzambe pona koluka ba milimo ebebite o mission de bapesi biso Matthieu 10 verset 7 à 9 aller prêcher dans monsieur baye na babez baye siko na kotole baye ba porte parole ya ba musicien et c'est là où Nzambe azo ki sa masoni et c'est va na lol parce que l'homme tombe na Deniles yo bazo tambola ndenge moko ezali pasi pe mawa mingi tozo ebesika tokenete il faut Nzambe abimiso ba pasteur mosusu ba prophète mosusu Emmanuel Dodi ba grand prophète otamona bobangi Nzambe ya bebi nanote ya mamoni ngefa solo banaye abebi nanote pona quand même ba sauver 144 000 oyo batikali évangile ya Yesu pour lelo oyo ezali mawa mingi leçon nini kopesa Mutombo na Denis. Est-ce que prophète OK on rappelle jour moi luki temps luki Denis les bofandi nazana confession ayo bakate ozome makambo bien te peut-être mais ton confession secrétaire général azali babanga ko lokola Nzambe je ne sais pas bazo banga ye na landaki na émission so bio ngefa ayaka batunie na petit moko boy ngefa ayaka na ba réunion oui nazana confession il faut na réunion mais oh ye azali nga na koyati oh ekende azali na koyati mais confession azali Nzambe on a de très bons pasteurs là-bas il y a de grâce balidé mayo la bazali mais nga sanga musanda na sentiment parce que nazo banga Ecclésiaste 12 verset 15 à 16 nous serons sévèrement jugés devant les tribunaux de Dieu yami balé nazo banga Jacques chapitre 3 verset 1 à 4 Jacques de Gojisaroba, mes chers frères, je vous demande, il ne faut pas être beaucoup de prédicateurs, car nous serons sévèrement punis
est jugé devant le tribunal de Dieu. Ça c'est blague avec Dieu. Hein? Alors, là, on dit que ça va dans Zambie. Oui, tu as Matthieu 18, verset 15. Bakutana, Tolobaki naï. Et là, on a donné c'est Ayokakate. Sur le côté, tu côté mon kili baby, elle a récupéré le côté en Zambie. Mais bon, respecter un peu, mais qu'on a parce que Alobaki, on a retouché héritier Watanabe, Nenga héritier Watanabe Maboko. Toi, respecter na. Denile, c'est parce que Alobaki, on a retélé mais la héritier Watanabe. On a l'objet héritier na miniature na Congo. Musicien moi à Likola héritier à Rozalate. Comme il y a tiens liboko. Mais pasteur a retombo la mbanga na yaloba pour na héritier a recoute na pena na problème. Na lobby na Denis Lesiboy. Aux allez chef spirituel, c'est respecté. OK. Comment quitter na niveau ya boité. Comment quitter à niveau na niveau héritier porte-parole héritier wanata. Moi azo a bénir héritier. Non, ne bénis pas héritier. Abenga héritier, a quand on beta musique ya Nzambe pour na lokumu ya Nzambe na église, to ko beta na maboko. Mais que ça la porte-parole, au lieu de porte-parole Seigneur. Il y a Jésus, amon sa monene na ye, akoma ya batu ya mokili, abani na fali. Fali abengani. Fali abengani. Je te dis la vérité, fali abani na vérité. Est-ce que Matozo ka fali bloquer qui Non, ko bloquer. Non, ko bloquer. Abengani. Alingaki koya na kati, akoya na kati ya répétition. Pourquoi que na répétition de ningonde te? Arrête de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Na tuni répétition ya frère Patrice a gagné pour nani. Zela. Hein? Donc, il na répétition ya Fali à l'objet, je n'ai pas le temps. Fali a boyi. L'état me baby kuna aiko zongela héritier pas côté polémique. C'est quoi papa, on a d'un côté mon kili, on a côté oyo. On a côté ça. Nenge azo que de répétition ba Fali héritier ya ba deningonde azo ya. Ala kendekete. Il y a monté à mettre j'aime quoi Zulunani. Ouais ba Zulunani ouais mettre à bonne. Frère Joseph Nzita kendekete. Frère Patrice ouais bosono à kendekunade. Mais c'est quoi peut-être va mon qu'il va s'intéresser na il a prêché bango mondobo ya Nzambe ron na biso to récupérer ba âme perdue ba pas dans Nzambe ba moi j'ai fait le père spirituel de Papa Wemba. Le père spirituel de Papa Wemba Musée. Papa Wemba prié chez moi banal. OK. Hein? Mais na comment il na comme le loté. Et na zako la sa Papa Wemba quel que soit nzele Nzambe. OK. Tango quand il prison na buni na papa mbaté ba prière te papa mbabimi na prison mo toi liboso abenga ketanga bimaka za ngai papa do sambo na yo asa ko tize moi sini ami balé o to benge tutu OK pas la sanga masone te tango papa na bimi na bi cadeau ko pesa Nzambe liboso bato yembe na Nzambe ayemba kinzembo ya prison boyokaki ya Seigneur Jésus-Christ na yango et je l'ai encadré. Jamais n'avoir apporté par papa Wemba. Voilà. Parce que papa Wemba, bisou ma père spirituel. Balobi Hébreu 7 verset 7, l'inférieur béni par le supérieur. Jamais Denis Lesiago qui n'est pas héritier.
Ça ne se fait pas. Mais prophète. Encore qu'on n'est pas fallu. Tikana loba, papa. Encore qu'on était. Parce qu'en plus, c'est un canal spirituel. Ça, c'est blaguer avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Batiaka mosabina lisoko ya koba te nzambe akoba motel mosabina lisoko ya koba obebi nzambe azali okola nyoka ya munene héritier leki ba frère wana zotanga héritier leki azokaba nzambe azosenga ifoko partager na baninga bazanga héritier leki ba deningo nde héritier leki ba Joseph na motema malamu héritier leki ba deningo nde ba Joseph na motema malamu tangela ngai université ni héritier tonga tangela ngai ta nani kaka nani centre mama maternité mais alors leki bango aleki bango musique ya héritier ça aleki bango koleka ya ba frère wana sozotanga elengiani ke mutaro ki musique ya héritier bo santé sentiment moko boye te on ezali Deutéronome 28 verset 28 l'esprit d'égarement nzambe atindi esprit d'égarement alors hey oyo ya misika mokili eleka nzambe ndeko na ngai wana tokei na oyo tobengi yango libongo mopotu olandaki denile site ndenge azoloba abi surtout nzambe afali ya un coup wana donc soko yo sikoyo tuna bato nafumangani yo pasteur mobimbo te bato makembese est-ce que c'est normal et puis si mokolatela bato bilamba papa je ne suis pas contre Denis Lesse je suis contre système na ye oye pourquoi na watuna makambo ya Denis Lesse bien na mamuti nakoti epa baheritier nayebi yango très bien bandeko ya mpere bauti oyemba bandeko ya mpere bayembi eloko bandeko ya mpere bayembi eloko ya sika eza te c'est la réalité biso ba John Ngefo to bunda yango kala to yemba yango bango ba tiena losambo nini to salite na mboko mais to sali osambo ko mais ba escroc ba ebele zala na bisayo to sali ba losambo ebele mais ba escroc ba tondi bini ebele OK boye ba to yebi yango ba escroc minene bana pa ba sai basimba ka pe bible basimba oh mais quelle dit la Bible Matthieu ba na Marc et biso na 13 Marc 13 et biso na 7 alobini na 5 alobini alobi na biso boye mingi bakoya na kombo na ngai balu féroce ravissé les escrocs basa ebele to yebi otangela sata mi baleo so remarquer que bato yo baya na musala baya na Bible mais baza ba escrocs ba commerçant ba retourner ba commerçant sauf le prophète de Dodi Emmanuel Dodi oh on a ça mettez mon bimba na ça ya ba commerçant nyonso sont des commerçants ba commerçant na bato yo ba pasteur musu ba yawana ba yana système moko ya komela agene et puis ba du bombe on a prié yo mona prié ndenge wana bon ezalaka te bon sikoyo eka pasteur Emmanuel Dodi le seul prophète na limité mobimba oyoki oyo nyonso batikali papa ce sont les grands commerçants bayei na mosala ya nzambe te et ezali na Romains 16 verset 16 à 17 ils cherchent leurs propres ventes en parlant les paroles douces et flatteuses oyoki mais makambo minene ezoleka na kati ya église olanda makambo eleki na église ya mama olangi nalandaki yango très bien nous condamnons les actes monsieur journaliste moi je peux dire les choses qui sont très sérieux et très véridiques baeglise mosusu ya kokabola bato koyeba beta dame boyeba ndeko tout cela omoni eloko ememi comment une femme qui est mariée tango biso tomonaka ndeko tokendeke na bamariage ya commune ya libala tango botia mosapi ava balia na mbanga mboko mbanga eza autorisé ngai na yo tiliwa balobaka te ngai na yo nakopesa fuma ngai na moto mosusu elokuta to ya solo sikoyo fuma ngai bokati na miso na nzambe ekomi na moto mosusu ndenge nini. Mais maman, yo une femme mariée officiellement avec 3 enfants. Et banda qui ndenge nini kozwa un bandit, un imposteur, motu ya mabe, motu ya tondi na milimo ngoto bobo, o meme na ndako na yo. Est-ce que koyeba? Pona abeta kaye njobi. Mais koyeba ndenge na za marié. Parce que je na kati ya église, avec frère na bisoka ya église. Bokoyeba oyebina na yemba nini kala mingi te tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele yango ne bimiti église ya mama olangi pourquoi ba masolo ya kaka ya minene makasi mbala moko kigana seka bato be batondi bolandaka bolandaka bao tobengaka bango bafrondondo eza l'église wana totanga pe wana te parce que bokecho adwi likambo na église mosusu atangi
ana boye na ngai nazwa makambo parce que papa esali biso pasi mingi comment kaka baeglise wana ekobimisa kaka makambo ya minene na minene bato baza kuna comment est-ce que l'église ezali c'est là où il y a la lumière du Seigneur c'est là où le Saint-Esprit azosimba bato c'est là où le Saint-Esprit donne la révélation Amos 3:7 Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ce secret des serviteurs. Hier, maman wana, oh bah ça maman olang, oh kozwa mwana wana. Aye ba kitike moto azana, aye moto apoloso. 900 sini. Et puis et comment kindenge nini chauffeur. Aye ko beta ko makembese, abeta ka makembese, abeta ka makembese na sens. C'est secret na onyo soto ya ndaku na se ya makembese. Siko e na se makembese, abeta ke pambate. Tata wana azwaki ankoro. Encore, okay. Abakisi kitamata akamati moku ala pe akamati mokongo yakoba asangisi yango akamati sikoyo kisi mosoni ngom biolongo asa wana kibongo wana bom tanga zo beta masasi na kiki mama la kisi secret nyos tala mukana lopango zalia compte bancaire zalia yo kasa zoki na voie normale et puis akokoma na biloko ya ndenge ni tout cela nous condamnons bayoka ki pena nzembo mo ezo renye mikolo ya Libolongo, dansa libolo. Bachanje, bauti kamba bachanje. Dansa libolo. Dansa bato satana wana, ngana satana te. Wana dansa, na bauti kamba bachanje. Kamba bauti kuna bachanje. Bachanje te, dansa libolongo yoka kombo. Soko longo koma ekomisa komo soswa. Sikana. Na comprendre ne ba tsango na baba, l'état pas zo pekisa te. Siko l'état zo pekisa nzembo ya bêtise. Ya pena na ba ekala. Na ba ekala nyonso dansa libolongo. Papa na leka na yoka yango mais et danse nango ozomona Congo kaka la vie moko contraire on n'arrive pas à comprendre ça dit quoi mais c'est nango la maman elle a péché devant Dieu OK parce que abomi libala na ye OK asali ekobo que mbeto libala ezala honorer ce que les Hébreux disent Yami Balé, maman accueilli na Galate 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestées. Impudicité, impureté, écobo, idolâtrie, la magie. Ceux qui commettent de telles choses, nous avons condamné Bango, Naliwa. Et tozongi lisusu c'est ça j'ai bien là comme maman tolobi nango nini tozongi nango lisusu na Romains 6:23 les ça dit péché c'est la mort tozongi na tata wana pona ni motema mabebo tata wana maman na pesi yo fumangani maman na sali yo plaisir nyonso mokili akatana na masumu na ye apesi yo chambre na ndako na ye ezaki étiquette parce que allez biolongo na biolongo ça ça musana na yango comment fait-il possible oyibaki ata mokanda lopango te toyiba mbongo te otika na vie c'est ça quelle méchanceté obosani bolingo nyonso bosalaki mage mama na faute za kufi ata tolobi akozonga lisusu te etikali na nzambe na ye quelle méchanceté obosani nzembo petenga zomba libolongo abosani danse obosani yango tout ya misato bambongo banoko zoeba 3000 ba 4000 dollars à cause de l'amour azali ko bomba yo obosani yango okako s'organiser te yo yaki na mission po yo bomaye oyebi Matthieu ezobisa biso na kati na mukanda 11 verset 16 à 17 15 à 17 dans la Bible je vous envoie les brebis au milieu de lui soyez prudents comme le serpent ti obomi mama wana okata kati ebiteni obosana kete likembese bana ko simba yango obosana ta likembese wana okange na chasser otie na sima jipe ozwi bana na ye ke méchanceté monsieur okomona yo kovanda kimé na vie na yote crime oyo eleki liboso na nzambe mais moi nzambe esa la pasi mutu bofandi na pendant 5 ans c'est que bobando pese ba confiance non nyonso koza pe mobile na eti atika garçon na balukele ti chambre c'est que akomaki neti garçon mo ba considérer neti ndeko na bango ya famille ok ya na plan na ye bana mama na bakoma koza garçon na peut-être na place ya oncle soit ya na biso soit na place ya papa même mutema wana pena kangi mutema pena lobino naboma mutu oyo afandisanga pena na ndako nepe tant ebele bongo bomesani na mutu mais ozwi pe courage ya koboma pe otie poison te mais ozoboma pena azotala pourquoi poisonnaki ete elongi na yo il fallait poisonner ye mais azoboma ye azotala ozokata ye obetaki marteau azoganga
Diego azoganga ba église yango tokenda bate c'est que eza ba église msozo te ya bato lokote donc église ba frère na ba sœur ya église ba bomani bakende keka pona batala bango mitema na bango eza nkoi mais bible ezoloba Diego landa ngai keni pia na bible ezoloba na biso apoka tabeni kutuna Diego non tokomi ko baye na ba église msozo parce que ba frère ya église bazobomana sikoyo ba misisa ba osala nini enseignement yango enseignement mbongo enseignement escroquerie enseignement ezangatina bato bazobanga crainte de Dieu te église kuto ya Denis lesi makamba boye totikala oyoka te mais église amunene yango maintenant ngai zolekela nga fo église amunene na tia yo za membre kuna te bakene zaga ta na église ya Denis bato ba normal ke ye moko pasteur aza mutamba bese ba pe ba sali buzo mais na église mais non il faut être clair parce que même nga na église maman langue je ne croyais pas frère asala ndeko na frère bon ça les aïe net ya Denis les penga to trouver un moment normal soki kuna moi normal kuna ya côté on kuna la poloso mais ya mama wana olangue na papa olangue papa oyebi makila moto gangaka eloko ni la kisa ke bai abomaki ezali apocalypse 6 verset 10 makila gangi liboso kasi ya bake bate kabisi kuna bake molima mama na ezo bima ezo en tout cas na sepeli kaka ndenge nzamba manifester mais il faut se manifester na mutu bote quand même mama na zo manifester ba qu'est-ce que pas marabout pour alongola esprit na marabout pena moni ba l'accès mama mo ba kangiye singa na kingo ba bomaye nde ba bengeli bato na la police en tout cas ça lenga bien terrorisme moto makila moto et puis en plus papa na souki ça mobali. Pourquoi vous avez ban bato na kati otage ata tozo condamner Diego condamner acte wana na Ephésiens 5 verset 11 et puis ceux qui sont dans le islam mais a eu peine capitale ou pas pendaison mais awa condamné à mort mais ceux qui vivre non loi ezawate sikoyo ceux qui mona sema ont des enfants Diego abimit azoki vite abimit na bneka bukaka mona sema abimit akime si azoki na vie mais on a perdu tout yango nazo babu conseil nazo pesa na bino mabala ya commission mabala mobali awa mwasi na poto mwasi na poto mobali awa moni ba conséquence soki papa wana ozaki na mama wana esika moko alinga koya na piège wana te alinga koya na makambo azape complice na liwa ya mama wana makambo epesa biso vraiment maele soko be ozalaka na poto koya te obalika na Kinshasa yo osundoli mwasi awa c'est ça c'est mwasi no babando kwanza tokotika epete biso batuangi tokotika ete makembe c'est continuer ndenge prophète makembe c'est silaka c'est idéologie yo sali no perte na ya mbongo yo bali awa omelisi biso masanga mwasi no pe swafi pe ezosila pete pe osila to pe soka merci mosa na nzambe nga eloko na comprendre te bagarçon na balakisi place bapundaki mama il fallait qu'il pas est-ce que l'homme ko kota te au lieu bazwa bande kwa ko jide batimola po babimisa mama pona nini bazwaki ka bagarçon na bango moko batu bakundaki te ke botimoli bozwi mama bokundaki bobimisi après bino bakundi bino na même libulu pena bo on a aussi justice contre justice non to proposer kaka parce que art ya bongo vraiment mutasali art ya bongo ndeko ekoko tala agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnons na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc
ndeko Aponina Luanda bafuti na poto oza mobimba. Soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 0348. Siège na bango ezwami na Suisse, Paris, Lyon, voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosala esali makito kwa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyokani c'est mieux bopikoli mutu oyo bino bokundaki bino mpe bakundi bino na memi libulu bootala parce que bango babomi mama na mama azotala oyebi eloko wana esala pasi te esali pasi esala pasi makasi bango mo batimoli mpe bakuti mpe bakundi batie na saki bakuti mama wana quelle méchanceté papa nga azali apesi moto akwa rouge azoya kopikola eloko ekomi deya solo oyo abomaki te moto abomaki avandi à l'aise maintenant ifale babima moto bango nde bamema bazei non loi mboka Diego loi mboka ata moto Diego au nom de Jésus molimo mabe na Diego epa na ngai te oyo kosanga ba Diego te molimo mabe na yo epa na ngai te Ken Piana Vika bagaso babangisi batebe babangisi batofandaka na bapeti no boumeli boy emso mona okomi obanga mais comme si bato kenge to la prudent lokola nyoka po to ebeti mabengo yake soma obanga ke peti na ngamo wa kokanga ngaka kati boy akundinga pe ya wazi eza exemple pena ya mabe eza mabe église vraiment boye eza pena exemple ya mabe prophète tozo kende na biso na ko citer parce que lisolo oh vraiment na mona ndenge tokolobela ngote mais conseil ni opesa na ba pasteur bazotan baote ya bandimi conseil ni opesa bango conseil na pesi na pasteur bo mission nzambe apesi biso zali poto skoka bato te to luka bambongo na biloko na bango te mission apesi biso ya liboso 1 Matthieu 17 à 10 aller prêcher le royaume de ses proches ya mibale to préparer bato na crainte ya nzambe pour ceux qui mamo langue à l'accès bango crainte ya nzambe na makasi mais Diego asala na comme na niveau mais comme na niveau était toi ça bato sanctification l'obéissance hein to même bato na mission nzambe biso na mibale ezali na Luc 12 verset 31 à 40 cherchez premièrement le royaume de ciel tout ça viendra après mais tant que tokamati makambo ya babeze to koti yango na église makambo ya kotole ba porter parole ya ba musicien ya bato koyembela bato ko banzambe nde bato bazali incrédule et la conclusion biso ba pasteur to échouer na mission to salaki il faut que senga repentance sincère ndenge frère mo gatini na commentaire il faut repentance mo sincère et pebino basi bobalaka mibali te mpona santé kobalaka azalaka na Amérique azalaka na États-Unis azalaka na Afrique du Sud ya kende 3 à 4 ans koto nzobi ekufika boye alors yo ozobia mutu no muso azalaka nango abanda kocontinue so bamona bandi kozobia bambongo ezali maliboso te mpe batelemela mabala batelemela yango zwa mwasi na yo bokende na ye zwa mwasi na yo bokende bango basalaka ni banga na basi na bango kuna basala foye na bango mosusu yo ye akwa nini drame moko babenga enjulukabe vanda soki na ye nasali makambo yango na ke bato bakochange système te bafamille mpe lokoso mbongo eleki kenga fabala mwana nga bosa no démarche ya liboso komisa na mwana nga na poto après libala après po ikendaka mwa bien mais mibali ebele basala yango basi bakoma kuna bachande face famille na biso africain lokoso moyibi mobali akoba oui problème tokoma kuna akomi kuna ale abengani mobali abotine bana esili olelo tokoloba liwa ya ndeko na biso ya mwasi mpe foti mingi eza ya mobali na ye yokenda libanda otika mwasi no na bana kote mosusu yango nalobi yango te keni nalobi yango mobali azoparticipe na foti wana otika mwasi abota bana misato yo libanda oya kaka une semaine oyei okeni basubo 6 mois 2 ans ata yo même soki azalaki na mwasi na esika moko je crois Diego ndoki oyo fede oyo oyo tobenge moto ya mopotu oyo alingaka koma pembeni na ete tala likambo de merci beaucoup alors prophète tozokende na suka c'est comme si Diego peut préparer liwa mwa mwasi o bien aépargner nanu na bacamarade ne nyonso atie na conflit na bandeko na ye bayaka so kotala ete en tout cas bakomaki kaka relation na mwasi na ndako mwasi akeka mosala bazongi mais chaque dimanche bazalozangisa te kokende église est-ce que chaque fois elle a préparé kuna ye parce que tout le monde est temps parce que qu'on séparer déjà dans la relation nyonso azala nango ezalaki eloko moko azala préparé est-ce que chaque dimanche elle bazala kokende koyoka mateya zomona te lelo
l'église me soupe qu'on pense par rapport à exemple to vivre mais ça les miens ça dit quoi Diego azali na maele moko obscur maele ya serpent olobi bien kuni asaki mokolo moko te apreparaki yango surtout qu'on diviser ba famille bato ba camarade na etu noki ba réveiller et puis nga na tuni motuna église ya mama olangi église ya prophétie église bato bamonaka oyo batalaka kuma ba frère na sœur baza na bino mobali alati esprit ya otobengi yango ya criminel alinga ba mwasi na ndenge nini ata prophète moko to prophétesse moko asakola kite motuna na ngai asako amona tiango te sadi ko ba église alokuta okosaka batu na ba prophétie na bino kaka mama ndoki tata ndoki mama ndoki papa ndoki bokabona mais ndoki ya munene Diago avandaki wana osweta mino na libele te baso boma mutu azotika bana prophétie monani te nzamba ola exception ngesa eloko moko mabe omoni balokuta omoni lokuta na bango pourquoi ba prophétie na église mingi ezaka nzamba ola kisanga voyage moko boye kala mingi te ozopambola kaka libala oya liwabo nzamba ala kisanga yango nga sepela na prophète Emmanuel Dodi aspira mutu ba réalité belé prophète Emmanuel Dodi bakeba likambo boezo ela oya mabe alaksaka neti dimanche oyo nalandaki prophète Emmanuel Dodi na église azolo babi na église batutolingani te même bino na bino ba pasteur nga na okambala na église awa bolingo malunga ezate ateyaki batu si bolingo en tout cas esali pasi c'est Apolli Lumumba RDC Monde Adel Joko Bagou danger Vieux Luison Mbata Prince Yahweh le mystère Vexas Joël Koufle na tireki batu bolandi biso vraiment ebele. En tout cas soko moni mutu moko boye aye azo séparer na batu talande ko na so Diego. Esi mama pena longola na centenaire de alongoli se batu nyonso po ayebi jour a kangai kat azo ganga mutu ya koyoka pa benga ba voisin azalate. Da préparer kuna pena bien. Même on sait na Nzambe to komi kuna so. Siko eloko ya Kenny Piana ya mabe unzamba sale mokili nyonso soka lingi moto grave Piana soka lingi moto Kenny Piana soka lingi moto si mais so mabe ba ina ye ba te guerre Irak mais oui mais prophète Emmanuel Dodi ça nazo bisanga ndimaka bato te c'est un bon prophète de l'Éternel et puis azola sabato bolingo soki bateyaki bango bolingo na ndao et pas mamo langue na profondeur ndenge prophète Emmanuel Dodi o asili bendele ya Congo azoko pesa yango mbele mabe kota kite soki bandimi wana bazaki ba franchi soki bazaki pena bandimi ya prophète Emmanuel Dodi na bandi bien prophète John Ngefa parce que moi je ngana prêcher biloko papa baté ko vivre na bato na bolingo tala eloko senga mabe oui Bible zo bisanga Matthieu 12 verset 40 à 41 o ya pesi yo ta maya pamba ya komela atezangeli pa pambole pe komisa Nzambe a berger 5 ans pourquoi poisonner qui était Kobomai na ndengo ya pasi akangi ya catch quel crime moi ça ebi ke garçon na pesa ranzoto même muto na pesa ranzoto azobomanga azobomaye pe na l'arrêter ozobika sima mwasi wana quel crime en plus a bénéficier pe na biloko za lukate ke na wazwaka na wazwa lupangu nyonso zongi na maboko ya l'état et donc a bénéficier ne l'autre parce que camion était kamité lupangu jusque là etekami te ba mikanda nyonso ezali siko ozomona perte ezali bamvutema ezali envie luka biloko na mitoki na yo lokola bakeni pia na bazo luka papa omoni nga ande oyola nga awa na cheche ya munene na ana somo na ngote mais nga na koloba na Nzambe kabela nga na mosana azosala je ne peux pas voir haine na yo parce que la haine c'est la sorcellerie. Kasi place de Nile c'est pas comme de sur la raison. C'est la sorcellerie. Makambo totika la ka ngona ba pesa ba musicien te. Toyoka yango te. Ba makambo ezo bi masiko na ba église. Na ba église oyo. OK no soutenir ba héritier na ba fali tende. Siko ko soutenir bango tende retala misala oyo. Même pas ba musicien chrétien oyo abino ya mokili esalema te.
mais côté na l'église na l'église bon kaka ba église wa minene o bo ça tu va jeune ba 40 jours ba pasteur ba aliaka ba pasteur ba aliaka azolia mais aliaka omana mondima sai 10 jours akufi na ye ba escroquerie yebi mama moko akufa na ma campagne ba sasa bango o carême ya 100 jours mama na kosi 15e jour akufi mama change le mo aliaka te makasi ba tala mbanga ndenge vimba mais bah ça ne peut pas changer kindoki mais comment bien vous embrouiller peba embrouiller pour bandimi yango peba ça oui peba kolia te mama lobi bolia te ba olia pete peba lobi kaka mai ba kufi obele dai na lobi yo kolia te médecine a ses effets net ngai nazali na cardiaque nazalaka na par exemple sucre sucre il faut lire 3 fois par jour mais pasteur il s'engage été mais je vais mourir hein parce que crise est-ce que va passer mitou na bango na ba prophète ba tia ba nyei oya makasi ou bien ba raisonnaka ça muto ataka même moi ezalata na poko lia ata na poko lia ka on donc ça dit quoi dans le salon boé bazo travailler bino psychologie moi j'ai fait l'anthropologie mais faut que fungola pe fungola pe bandimi miso mbala musudo wa simana ko fungola ba secret minene nyoso ko ndimate memi bato ebele na kufa na ko ndimana bino OK mais il faut fungola miso na bino mais c'est ça en tout cas na kati émission donc ba yuma te il faut fungola miso na bino liwa ezo kota bazo bomba bino bazo skoke bino ya kotala bo maladi nyonso za nango zwaji yo mela ekobikisa ko kendo hôpital mama bazobo mayo ji ekobikisa nani bazobo moya visa ji ekobikisa nani c'est je connais les médecins soins c'est qui guérit c'est Dieu mais ji ekobikisa moto te biloko ya pamba wana bazokosa bazo travailler na kokoti yo te kango na église soki $50 atoza na sida nyonso ekolongwa mama relation na maya kokoti na sida zani comment me la non mais les trop viraux bonde là Dieu peut faire quelque chose tout ça c'est congolais non c'est pas congolais pardon mama bosse boke pour ça mondele bo beta mama be la kolinga ngote mundala kolinga même na Afrique d'ici mundala kolinga ngote bazo travailler bato na psychologie ezali to benga ngo na terme na biso eschatologique ezali escroquerie spirituelle il faut Bible ezo bisa biso Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi merci bébé Eliezer bébé de la presse merci whisky wishia merci nakatika wana ser na Angel Muswahili koko Arafat en tout cas bofungola misu vraiment bofungola misu merci Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Tumbato là qui a un donc malambo qui me vient. Ah bon? J'ai donné mon conduit. This is London. This is London City.